Kundi ulutu di zola, yesu mfumu. Kasi Totia. Vomu baka. c'est qui a vite qui que bandi. Ikabana Piqué ma Yesu kaka nzila. Amerika, Europa, Asia, Abidjan. Merci, chers internautes. C'est encore une fois un de ces textes d'idée Masuki, mon bal mani papimbe. Un site na Gaillard, site où ça dit site tout dans le monde dans le lot. Donc, j'ai besoin d'amis qui le voyaient. Je pense que vous avez flat les amis. Souka na flat, tel pas d'idée Masuki à comme là. Après un major qui s'est dit. Mais la droite dans vos hommes, vous autres me dites Masuki à Zanani, vos hommes à Pembe, on a voué. Les artistes et comédiens. À Bandakala, et puis à Sali et l'eau qu'on a émo. Quand on est à la Namikwa DJ Masuki Toureba, pourquoi c'est le Lokaïmoko? Et qui est derrière elle? Donc ça le Lokaïmoko, vous dites que le monde en production, ils ont soumis mais il est moi productrice ou pas? Toureba, on a mis tout là, il y a DJ Masuki. En fait, c'est comme un soleil. Pour comprendre, pour la Gaïba, la porte de Boyebi. Soleil est avec DJ Masuki en ce moment. La plaque, les amis à Major Bissali, la plaque avec Toko, confort, à l'aise, pépélé. Maintenant, je vais ma réponse, il y a invité dans l'ici. Bonjour Soleil. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Bonne activité. L'activité est de Oui. Le Soleil, le monde au côté, c'est difficile pour un producteur de la société. Et que vous comme productrice, pourquoi vous avez un produit qui n'est pas financièrement? Vous avez un productrice, pourquoi? Oh, moi, je suis c'est que maman c'est quoi ça fait c'est maman na azali alors ça dit je pose na nazana mwana sima major Zolo mon grand frère la banda au salle déjà pas naé na papier c'est ça en 2008 voilà déjà on pas les amis déjà les amis na yaki na félicité na bibi zandi ni habité salam na ça va bokasité na quoi que Major Bissali il est un grand producteur pour me donner des mazati. Et ça pour dire Masuki on n'a pas et pas Major Bissali n'a pas tout va être producteur azaka moko ya makasi. C'est Major Bissali doit ça dit artiste tout sur les gars pas majorité n'a pas tout va y yote. Mais si le groupe na oyo sali ozo produire moko comment on est? Comme on Koloma Solo TV. Donc on mettre na YouTube Koloma Solo TV. Oui. Et bimba mona biloko na tina kati. Donc donc ça va pièce na yomoko et puis l'émission et puis politique c'est ça carte. Vous savez politique beaucoup politique à matata yo banga ngoto ça politique. On engage plus à chroniqueuse ou bien oui engagé puis engagé plus. Donc la collègue donc même si patron avec le public yo so patron ya Koloma Solo TV. Donc a commis collègue nanga Koloma Solo TV. Ma bonne chance, ça le pose la facilité. Il y a facilité. Les gens, chers amis internautes, vous avez soleil au Botala Rabino. Tu vois, super Anit, le vrai chéri à Lyon. Moi, c'est au Vito, on a eu un samato à Bambois. Vous avez un soleil en face à Mbaye Nayo. Collègue dans ça, on a vu sur le Salara. Et puis, collègue dans ça, il y a théâtre. Tout le monde a moi pour que. Mais soleil de l'homme qui nous a théâtre et bébé dans le pas dans le. Depuis Major Bissali, il a l'embissé qui m'a fait ça, ça va pièce, ça va couper dans ma politique, je suis pas encore raté. Est-ce que c'est vrai que nous sommes baby? Question à Moni de nous répondre à mon thé. Oui, et bébé nango, mais monsieur, écoute. Est-ce que vous avez suivi dans madame Moni ça la boye? Vous avez profité, on peut parler, on peut nous tout cas. Mais bien on a bagi taka mutu on a na simano esimba taka Major Zolo les gens producteur à l'école producteur tout ah voilà il va y avoir mais soleil l'avantage ni parce que il y a bien aux ans comme matériel depuis banam sala ou la terre
na ndiki na nganda msati Babioka bien oyo sozi. bien on na théâtre. To. On a eu et profil bien là toujours normalement nous avons Dakar depuis que Major Bissali a tiré au sala ba DVD. On dit comme si théâtre Et théâtre couf mais moment auto la musango. Yungo la musango. Oui, na la musango pour bien ngai ngai na pemina nu dema na makambo be na mutu na bombi 30 film moko. 30. Oui, ala 30 film moko beton ka be kali masolo. Donc ali na sa émission na kata grand prêtre. Ali si tu as comme le quoi vie public. Et tombe la paix, ndenge ayo pe tombe makla. Ah, sur le bien on a appelé ça bénédiction déjà pour ça public des beaux ba site tout total na ça quoi Major Bissali. Producteur a boti ba producteur on a tout pour eza bongo balinga te tika bazo ka dire masika lui eza bongo. Ya boti tous les producteurs qui bango tout basima na. Oui. On va souvenir quoi application sur la monde à terre. Au monde appelé gars, il y a ma belle ça na terre. Souvenir. Parce que venir m'a bien oui, c'est ça. Donc on a des sections qui producteur monte quoi ça il y a caution na film na yo aller bongo. Producteur mususu na sana producteur quand Major Bissali. Na kena pas producteur mususu. Tellement azala de pas na c'est que ma bien azala. Bana poto ko na soleil ninga za panza popé soleil le dit que na sali na producteur mususu te il y a ça la kana Major Bissali. Donc c'est pourquoi on se lance appel ba producteur mususu. Acteur na actrice mususu boni comme la binoté grand producteur na monde théâtre des alonga moko Major Bissali wana eyebani nango reza uzaka na poto uzaka na Afrique bazala bango mais oya ali kono na bango uzaka Major Bissali bo matabo kita bino mo na kema na bino boyebi te ezabo ya nzambe na bino so dire masika lobi etika la rapport mokile yoki et puis va confirmer yango eza ndengo na soleil c'est comme si il paraît que bino na monde théâtre bana basi koyina neleki mingi oswana koboka na maladi banza na opokela likambo etikela na solo de na lokuta. Oui, c'est la solo. Ah bon? Oh, moko ya ramona ke muninga na abimi muninga na sisi ami tel que matin zabu ndeni taye alinga kota buya kota alinga sala akodo meti bana ko nganga penda. Oui, en ce moko po nikai po ningati ngamna zabe bien leki jo anda ibite ke mutu sabotama azali de tumdo sabotama azaka atike o yeye yango se tinda ka batuna mabe e tinda bomba kende tina zo eloko ona bwakela mutu po izalanga na sansi wana mais bango nyonso te mais yana batu pe beli basala ngo Mais ce qu'on a quand on a eu pour protection des aranis. Jambe kite. Donc il y a ma casse alors. Maintenant bah ta caillou te ko na babo que la tombe bas sous mon malade bona nous te. Tidenda. Tidenda. Oui. Bon travail na politique wa sema na magazi Major Bissali ya wete ndanga. Mundi makasi na bima. Mundi makasi na bima. Bana miki liboko landa soleil ninga opanza poke. Donc ye mundi makasi na bima. Mundi makasi na bima et puis taka kombo soleil. Tant que nga mo mikolo ndi nazo chauffer batu mo ya makasi ndo ska soleil diminue les ape bongo. C'est mulile za na coach place na lumière. Nga tala ko dije masuki na vana na otalo na miki na otala soleil na tala tala. Plaisir à trop soleil public nous avons la note na poto. Le bela au moins le bamoko o baza ko za ba pièce zo sala mon public a monde ate za ko landa. Le bela ba on le baba yoka. Donc oh nyosa lingaka dije masu akota pe na site na ngakolo masolo TV pona za moko ya mona na bango na lipe ndenge bolinga boko ndenge boza pa na ebo s'abonner pe na kolo masolo TV et ça nga pe va bien. J'espère pas Miki Boyoki alors on va dire masuki na MC Bino bo s'abonner massivement na kolo masolo TV ya ndeko na Bino Soleil moi na monta sur la bien on ça va c'est bien bo s'abonner Bino tout abonné nyonso ya vie public atini yo na momozo yo kanga kota mamona kolo masolo TV s'abonner pour voir pièce bien avis public à nous partager en gros toujours les na bango to partager la vie public comme ça mon entier bo za la bongo au courant il y a peut-être au moins 2-3 personnes ko pesa mbote bazali na pesa mbote mais na lobaka bana poto toza pona bino po babiloka bien oh les amis du théâtre les anango kate zo bima na bo sepela fort bon total on partout nebi kina kolma so TV bondo mona po eza loko ya leki ya avis du public comprendre ka plaisir à toi merci à tout le monde on manque te ko remercier bino tout le avis du public
bolingi sana si bozomona voile nanga eza cassé boyebi ke nakote koperdre sœur nanga nayi kokunda sœur nalelaki trop depuis le 14 février nalelaka ti lelo mais mosala ya mosala nakotika bino boye te mpo nga nalinga mingi bainvite baloba mpenza nayebi ke soleil mwa ndambo ya kolobeza lisusu bakisana mpo nayebi ke ezali bakisana mwa eloko moko apesi bato nyonso États-Unis mbote apesi bato nyonso baza na France balingaka nga balingaka vie na nga zolozolo balingaka vie na nga Didier Massou bagros bisous toza mpona bino boza mpona biso bozala desi te bosepela mais na bana basi ya théâtre awa makini na promotion na bino moi trois artistes oyo mona maso bazosala boye déjà nga nani napesi belle vie napesi bagros bisous na lelai fort napesi lisusu ebakata mbote sans oublier bisous reine bisous la reine yo nazwaki olobi na émission pambote na yo merci beaucoup Soleil tokozomba bonne chance en tout cas avis du public eyambi yo na motema moko en collaboration biloko na yo balotama mpe na vie du public talaka malobi sali ngasalaka dini masuki azala soki ayebakini toloko azosimba yo nga automatiquement mpona kota mpe na masolo mpe to alosoutenir merci beaucoup. Merci chers amis, Bambote Nabino tout. À toi, Bambote Nayo, Chris de Léon Simabilili. Merci à tout le monde. Bah, journaliste, c'est tout, il y a vie du public au bazar dans le monde entier, en Algérie, en Afrique du Sud, en Belgique, en France, en Suisse, Bino tout. Bambote Nabino, famille Masuki, Bambote Nabino. Bino News, en tout cas, Bino News, vieux corps, Bambote Nayo, Bana Lyon, Arne Sala Poto na Poto, Bambote Nayo, Salamande les Bogards. Un sens du maître Jika, on a papa Chris de Lyon, Bambo Tenayo, maître Bobo, Bambo Tenayo, Olga Mukalenga, Bambo Tenayo, super Anita Lino, voilà mon thème à Didier Masuki, Bambo Tenayo, moi, sur Vito, qu'on a thème Samato et Bamboa, un soleil, Monier, et Oyo. Vraiment, Bambo Tenayo, tout le monde est bon, Mbala, et Sima. Moi, ça m'a vu sur la terre à cirage, Bambo Tenayo, oui.